Et ça normal que bazo yebisa bino ke bakotonga zando bakopesa bino mesa moyennant $6 obino bokopesa ba miyibi wana des voleurs ya Gentini Ngobila wana bandeko. Comment expliquer aux opesa mutu mbongo na eloko oyo nanu esili te, zando nanu esili te, mesa yango mpe ozopesela mbongo nanu omoni yango te ndeko na ngai. Après avoir kopesa mbongo wana ndeko ya koloba ke na yango mpe nazo félicité mpe ministre de l'Intérieur Maître Peter Kaza dina musala kitoko ozo continuer kosala vi ba théâtre ya bandeko Ngobila na pasteur Godin Poyi scénario ya lolengo wana en tout cas na capitale esika wapi mokonzi mboka vani ya oyo ekeye zongi oyo akei na église na ye akomi motela bato moyibi na nyoka na te ya nani ekeye zongi koto pe oh non pasteur wana aye kokutanga na Kinshasa ekeye zongi ba autorité minene ya mboka na biso capitale ya RDC soki bakosa na bango eboni biso ba petit peuple chinois tokosuka wapi eloko na sina lobako yango kala tu oyo mokonzi mboka moko andimi tozokende na balection batuni président ya seni est-ce que ya solo élection kosalemala le 20 décembre ya 2023 oyo eloko na sepeli na mwana mboka Denis Kadi Maseki alobi non mbula ebeta te élection ekosalema le 20 décembre oyo. Maintenant bonjour bandeko na biso balandi ya chaîne na biso tindika to pesi bino nyonso tu mbote bino nyonso tu boza na Europe na France na Allemagne na Angleterre partout dans le monde Angola na Afrique na Congo na biso partout dans les 26 provinces na mboka na biso partout dans les 145 territoires ya mboka na biso et osali République démocratique du Congo. Lelo tolingi to solola manyo sotu ezolekana na kati ya mboka na biso. Lelo azotelema liboso na bino okombo na ye bayebi mingi na kombo ya Petit Béton de l'UDPS, donc un parlementaire debout kolanda munene na mukusete, donc makambo evanda wapi parlement na biso ezwami na Bokassa Kabambar tozawana pona ko pesa bino basango na biso ya mboka tolobela toujours kaka ba famille na biso te, mais oyo ezotala biso plus ezande mboka na biso République démocratique du Congo. Bandeko esengeli boye bake bandongolo misu bazo continuer toujours ba stratégie na bango. Biso pe nanga muna biso tolobi te tokolala te tozana bango ekenge. Ndenge biso ne sotu bana IDPS ne tolobaka tozalaka toujours lisu likolo ya lisu. Tokange misu te tozimele bango kaka. Bouti kolanda oyo babengi militant munene ya PPRD. O soi-disant bakomisa ki est général na ebité soit ki maswana ya Zaki nani na pouvoir ya monsieur Joseph Kabila na kombo ya John Numbi. Bande ko bouti kolanda ba déclaration oyo mutuwa na utosala. Et là qui s'ami noir sur blanc que non y a Zaki militaire te, Azaki de un simple militant. Parce que un vrai général il faut toyeba maswana ya Zaki nani na kati armée na biso. Mais oyo erutu ko sala ba déclaration oyo azoko yebisa ba généraux mususu que non basala coup d'état na mboka na biso. Écoutez, coup d'état oyo John Numbi ozoka na ko sala yeba ke oyo za Congo ekotika se ya ba Congolais. Coup d'état ngo okobandela ngo wapi? Po eza Congo, Congo eza munene. Nazo yebisa yo na félicité les chefs d'état-major général, le général brigade Christian Songe Chiwewe. En tout cas, de cœur avec vous, Moussala Kitoko Bozo Sala, avec tous nos militaires, tu comprends que les militaires na biso tout baza sima mokonza mboka et biso peuple congolais toza sima na bino toza pe sima mokonza mboka.
oyo utu kosala ko regarder militant ya PPRD ya Joseph Kabila wana en tout cas mosala kitoko coup de chapeau to yebaki teke oko recadrer ye na lolengo wana te mosala kitoko moi général et quand moi singai moi général comment expliquer coup d'état ce que zo salema na mboka et zone sera toujours bamboka na biso sima tellement bandeko wana bazaki soifé ya pouvoir bayebaka te ke un jour bakolongaka na pouvoir bakotika pouvoir bayebaka yango te tala ba abi o bazaki kosala ya koboma bakongomani ye John Numbi wana azaki na la police mission o mutu na ye chef na ye direct abanda kopesa ye ezaki ka mission moko ya koboma bakongolais et koboma bakongolais azali koboma bakongolais nde bazalaki koboma so babomi bakongolais bakimi kuna na Rwanda bayeli biso ba Rwandais après avoir koboma bandeko na biso ba Fleur Chebeya bato ebele ndaku ya John Numbi bakongomani fo boyeba ke après avoir kokima John Numbi bozo kawana militant munene na PPRD atikala jamais kozala général na mboko te poto yebi ba généraux il faut battre les amis sauter ou azaka masuwa na ngai ti le loi masuwa ya John Numbi na armée na biso azana bobo sanate ke nanda kwa John Numbi bakutaka morgue na Gombe wana bakuta morgue nanda kwa mutu sérieux est-ce que ndaku ya mutu sérieux bakokuta morgue na kata ndako wana c'est pour vous dire que ye John Numbi wana azali modèle pour na mboka na biso te. Et là qu'on a sepé nango et pas chef d'état-major général a ebise que non biso pe toza na ba général ba colonel ba capitaine tokangi maboko te bino ceux qui boza mibali bosanine boya parlant de tokoyeba bino Dieu merci recadrage et salemi wana na banzike na mato ya John Numbi a sosoli yango o eza Congo tous les Congolais baza sima mokonza mboka. Merci. Na lingina lobela susu dossier etalizando. Bande konangai ba Congolais ba mama na ngai ba papa na ngai o bazana zando kuna babilenge lokola ngai. Bo céder na manipulation ya batu Argentine ngobila te. Ce sont des voleurs ba miyibi. Baza wana bakoyiba ba mbongo na bino. Bo pesa bango musolo wana te. Et le kozo pesa esa langa passe ezake esa normalité bazo yebisa bino ke bakotonga zando bakopesa bino mesa moyennant $6 o bino bokopesa ba miyibi wana des voleurs ya Argentine ngobila wana bandeko comment expliquer ozo pesa mutu mbongo na eloko oyo na nesilité zando na nesilité mais ça on peut zo la mbongo nano moni yango te ndeko na ngai après avoir kopé sa mbongo wana ndeko ya kolobake hey Félix na nyoso tu wana Félix Tshisekedi atindi o pesa ba miyibi wana ba $6 na bino boko pesa wana nazo ebisa bino ba $6 na bino bozo pesa wana il faut boyeba ke bato wana ba ko escroquer bino. Mais biso na minute to komo dénoncer yango parce que bino boza ko ya biso. Biso to ko ki jamais kondima ba anti-valeur ya kala. O ba Argentine ngobela bazaki na ba Kabila à l'époque na pas perdre. Biso en tant que pouvoir na biso tozo dénoncer mabe. O eza pouvoir na biso o les pères yemo ko atikela biso les peuples d'abord. To ko dénoncer ya mabe ya malamu to ko beta maboko. Parce que ceux qui y a malamu batma ko bénéficier na yango eza biso moko ba congolais eza normalité bande konangai bo fongola mato yiboyoka ceux qui ba miyibi wana ba yeli bino bo pesa mbongo te a tozoloba zandu wana kala mingi te ekosila ceux qui zandu esil bo bando futa mbongo wapi na kata zandu wana bo utolanda bango moko ba ingénieur o bazotonga bazandu wana ba banque oyo kosala ke avant zo mesa osoma mesa na d'ailleurs basteka ka mesa te l'état aluesaka nde mesa boko pesa ba mbongo kuna na banque bazocha ba banki na kati ezala même ticket
makambu ya keno mutu aye na maboko na batike ya bango ya miyibi batie bakashe na bango nsima ndako wana badepose leo na mesa oyo no soko opesi te omoni aye akangi wa biloko non na zandu ya sika wana bandeko na ngai ekozala su bongo te tuwe ekozala batie ba banke eza wana tike wana yo moko ozokende na banke ofuti yango soki osali 3 fois ofuti tike wana te boyebake bazoya babotolo mesa wana baluki mutu mususu basala nini batie ye wana ewenze ya tour oyo ekozala avant zandu efongwama il faut je dis bien il faut drapeau ya mboka etelema avant de makambo nyonso to esala nini ebandi dès qu'il est aussi 16h wenze nyonso to esala nini bakangi eza te ke ononga na eleksana nu r na okanga badizwe te parce que eza mbala liboso ya komona un président de la république o awuti koya parce que mingi bakoyeba te mutu azotonga zando wana eza na fonds propre ya gouvernement national o mokonzi ya mboka ayebisi bango bosalela bakongomani zando ye Gentini Bengobila lelo akomi tinda bato na ye ke non soit disant a identifier bato era ya kobuka zando wana a identifier ki banani mais c'est botika baventure quoi bozo sala banyamunyamu na yo bino wana batangaka bakombo na bino te kombo bamonaka ezaka toujours ya mokonzi ya mboka non baventure wana trop c'est trop tolingi yango te na yango pe nazo féliciter pe ministre de l'intérieur maître Peter Kazadi na musala kitoko ozo continuer kosala vi ba théâtre ya bande Kongo bila na pasteur Godin Poyi scénario ya lolengo wana en tout cas na capitale esika wapi mokonzi mboka avandi ya oyo ekeye zongi oyo akei na église na ye akomi oteya bato moyibi na nyoka na te ya nani ekeye zongi koto pe oh non pasteur wana aye kokutanga na Kinshasa ekeye zongi ba autorité minene ya mboka na biso capitale ya RDC soki bakosa na bango eboni biso ba petit peuple kino tokosuka wapi eloko na sina lobiako yango kala toza ko senga ministre de l'intérieur maître Peter Kazadi abengisa bango asispanga bango ya solo na comprendre que mwana mboka maître Peter Kazadi ayoka kabiso longonya munene excellence monsieur le ministre longonya vraiment côté kuna coup de chapeau suspendre bango parce que kwende vutuka nango ekeye zonga wana banani bazo bénéficier na yango banani bako bénéficier na yango baza wana ce sont des voleurs de miyibi lelo kena APK kuna wo dynamique ngobila quelque part son azongi sima mona mboka président ya APK assemblée provinciale de Kinshasa mona mboka pasteur Godin Poyi mais yo pe ba député ba utai kotika motion na bango ya ko bengisa Gentini Ngobila aya na ko expliquer bango lolenge kani ako kambela musolo ya ville. C'est comme si bazo kamba musolo ya ville on dirait mbongo ya batata na bango na mama na bango. Non. Eza mbongo na biso ya ba kongomani ya ba contribuable na biso oyo to pesa. Tala le losko côté tokoni. En plein capital de la RDC. Makambo ya soni na félicité yo na musalo zo sala yango nde lo toza ko luka o suspendre bango lokolo continue schéma ya ko suspendre na bango coup de chapeau et surtout pe na sepeli makasi ndenge okangi nanu assemblée provinciale de Kinshasa wana jusqu'à nouvel ordre coup de chapeau excellence monsieur le ministre maître Peter Kazadi to kote siko na makambo etali mokonza mboka awa ba élection yango tokende na landi président Yaseni mwana mboka Denis Kadima ba uti ko yamba ye awa na TV5 Monde bande ko na ngai na mboka na biso tomoni banyanga na kata mususu balingi élection esalema te
Mais c'est toujours bango nde bato liboso ya koyebisa biso ke te Tshilombo akoka te akosala eloko te. Mais tozonga nanu bato entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bango ba soi-disant opposants, ba candidat ya ba étranger, ba candidat ya ba PD, bato ya misala mabe, toza na bino. Eloko bolingi botia na Congo boyeba ke ekotikala koleka te, jamais. Mokonzi mboka kosala musala na ye andimi tokende na ba élection. Bobitu na siko bino moko, bato bazo biseso ke Félix azo sala eloko te, bango siko ba banga élection pona nini? Entre bango na excellence, monsieur le président de la République. Mais muto koki ko banga ba élection lelo eza fachi, faut banga yango. Mais pona ni fachi zo banga ba élection te, andimi tokende na ba élection. Chers combattants de l'IDPS, bakongomani nyonso tu esengeli boyeba ke Turoyo mokonzi mboka ye moko andimi tozokende na ba élection. Batuni président ya seni, est-ce que ya solo élection ko saimala le 20 décembre ya 2023 oyo. Et là on a sepeli na mona mboka Denis Kadima Seki alobi non. Mbule beta ebeta te élection ko saini e ko salima le 20 décembre oyo. Maintenant, nous avons salima. De l'autre côté, tout le monde tourné. Il y a M. Madidi Matiti Martin. Il y a un Congo central. Maman Ampia Kazobeta Bandeko Nangayi Narem. Non. Élection, il y a tout. Je vous dis vrai. Excellence, monsieur le président de la République, a gagné l'élection Oyo. Seul pourcentage des amouqués a gagné avec 99,%. 1% on a tout quel candidat étranger on a basani bakabola. Na lobi boye pona nini bande konangai. Na ko démontrer bino yango sikoyo. Na ko démontrer bino sikoyo que non si ya solo facha a gagné ba élection. Na lo lenge nini. Parmi tous les 21 candidats président de la République, na mwana mutako bangisa Fachi Beton na pona nini azana eti. De l'autre côté na moni ancien rebelle, comment il s'appelle encore, Delis Esang. Yemoko na wakena tout d'abord na fief naturel na ye. Bande konanga libanga oyo ba beta kiye na mutu. Non. Bande kona bisa kana ba bisi ba sengi chef de l'état ba lobi non. Libanga oyo ezo senga ba memango na Kinshasa ba chango na musée. Bala kisaka bana otoko bota lobi lobi ete libango oyo babetaki un ancien rebelle Delis Esanga. Pona nini parce que ayaki kuna na kananga alinga kosa biso ke non Félix azo sala le côté. Mais a toza na kananga to mona misala Fachi Beton zo sala. Tozaki na maite ma esaini écoute. Tozaki na lotiliki te lotiliki esaini écoute. Yo Delis Esanga discours nini okokende komemela bande kona biso kuna. Ils ont déjà danger pour nous. Nazo yebisa bino ba Kongomani faulu ya nazo betampiak. Il paraît candidat na bango ya mundele wana. Il paraît pour na minute yo nazo yebisa bino candidature na ye ekozala invalidé. Plus 243 81 38 39 179 voilà les numéros ya moko na bino un Congolais de père et de mère Petit Beton de l'IDPS. J'ai dit et je vous remercie. Tokutani na mikolo ekoya. Merci.